C'est un sentiment ya mawa. Comment on a fait après pouvoir à IDPS soit Koufa pour la Mamba Congo, mais tout Koufa la dessous. Bande Konabiso, bakutana kina masasi. Tellement que Kajampe Mbawana ya FCC baboya que batu bakufite. Na yangonde, tozo tchaba on a place publique. Sylvano Kasson et ça la banganae a su instruire les policiers pour tirer des balles réelles dans la population parce que balobi non na biso ba moko boy songolo. Même Satan a ça pour regretter motema mabe o Kabila na équipe na yebasa na yango. C'est bien votre journaliste Ali Raphaël Kengele, le défenseur du bien. Vous êtes sur la chaîne Émergence, une chaîne qui vous pousse à aller vers le haut. Abonnez-vous très nombreux à notre chaîne et surtout, mettez une pouce. Voilà, Émergence One TV avec Saint Thomas Boukamona, Boukakoukila par rapport à Évangile. C'est un sentiment ya mawa. Comment on a fait après pouvoir à IDPS soit Koufa pour la Mamba Congo, mais tout Koufa la dessous. Alors on se pose des questions au juste. IDPS c'est ça pour Koufa rapport aux Oyo, Bandima défendre les intérêts congolais. Tobino Termo, Marampe, ne Babara, et donc on a le Rosan quand même. Donc le en tout cas, et ça l'est donc à plein pouvoir et IDPS a couvert pourquoi parce que à quoi on réclame pas droit naé. Nous sommes une démocratie, mais nous sommes victime de la démocratie. Tout le monde a sali la réaction na bango na dossier malonda. IDPS beaucoup signé ça na balabala. Tout le monde tous s'exprimer na balabala. Conséquence mort d'homme. Yango moni comme ba konzi balabaki noté photo kuna bango dinema. Tout le bango din ya ba oyo baza lokola ba martyr na biso. Yango to se retrouver le na morgue pour tout rendre bango donner hommage. Donc au kufa na bango eza au kufa ya ofélité ba kufa ba martyr ya démocratie ba martyr ya ba valeur parce qu'à face de nous nde balobaka eza te pour moto bongo le motema nde sa bizarreté cause en église eza ko bongo la motema te to zana kata coalition mais baninga ya coalition ba garder bizarre na bango bazana ngo vis-à-vis na biso tant to na opposition parce que ko kufa tono kufa na biso moko te ezaki bato balingaki te ke démocratie vanda o balingaki te ke IDPS au pouvoir nde baloko bo malobi mais to sanga na coalition ba garder bizarre wana ya ko bomaka ba combattant en tout cas je suis aux impunité il faut balandela bato nyonso baza à la base
il y a les cambos qui vivent le monde. Tolinga qui était, il devait se pouvoir, tout coup fait la mer. Que voulez-vous? Et papa, si bande kona bango na litumbo il devait se comme ça. Ne le tokanisa ba mamti indépendance, ba mamti démocratie. Donc on continue l'histoire parce que ça la magie je dis, il faut la défendre parce que les capots ça la FCC pour bâtir la coalition, c'est normal. Vous avez la coalition. Donc on peut pas le mailler de m'appeler la bango. Donc on n'a jamais dans le bureau. On n'a jamais dans le bureau. Il y a un malon de hier. Donc si tu comprends que jamais quand on jeté par la bureau. Tu as apprécié mon Congo. On peut venir comme un malon là. Donc autre rôle bas. Ce qu'on a dans la famille et que bana va kufa. Mais il faut que nous tali sapé. Oui bah liwa ngozo uta. On a qu'à espèce. Tout qu'on se rende compte que le fait que tout ça a une coalition FCC, ça ne sert à rien de continuer la coalition. Donc peut-être que Bimbo tout ça bimisa. Il y a un qui déclenché ce qu'on a tout ça là. Rupture coalition FCC cash. Et ça la tinate. Et ça la tina moroté. Pourquoi? Parce que oh bah ça là, c'est pas normal. Jamais Gazam ta coalition. Mais tant que vous avez un ça c'est humilié l'IDPS. l'IDPS est membre de la coalition. Quoi na malonda en dehors de la coalition. Et ça qui est yanké. Donc tout ce qu'ils ont fait, les Kamajamak, les Kamamalonda, na loi Minako, et ça qui est gangsterisme politique. Donc ils n'ont pas respecté la coalition. Il y a un autre comprendre de Bango. Baginde ko bomapso na kati. Ndenge waso ko loba so ke moni mutabo ya yo alinga zongela yo abosane loko. Yango to profiter pe na bibembe yo peut-être pour to déclarer officiellement fait ya coalition. Biso ba combattant to linga ngote. Eza likambo ya bakonzi. Mais comme bango moko ba pesi biso occasion ya ko boma coalition to lukola bango de compte final. Ndenge waso ka loba so ki libalo moni ko mbutu mbutu. Et le Zanga des comptes finales. Donc, tout le monde des comptes finales, tout le monde est FCC, tranquille. Surtout que tu as un système à Corona, 1 mètre et 1 mètre. Bah, je sais barré, ça moi bien. Voilà. Combattre jusqu'à la mort. Combattre jusqu'à la mort. Combattre jusqu'à la mort. Combattre jusqu'à la mort. Je serai combattant jusqu'à la mort. Combattant jusqu'à la mort. Combattant jusqu'à la mort. Merci.
Venance Congolo, coordonnateur décision finale. Ok, bon, on a le tomoni bino bosangani pona kolela ba oya moko ya bilo bakufaki na marche le 4 ko ya le 9 oya utikoleka okokolo bani na balanzo bazolanda biso mokili mobimba. Bandela mutuna mwana mboka na yoki bien te mutuna makanisa zaki musika na morgue sika to uchi. Tomoni boza na susi mingi boye kolela ba oya bino oyo bakufaki bana mboka neti yo tomoni lelo na parti UDPS bosangani bino nyonso kokolo banini na balanzo bazolanda biso mokili mobimba. Boyebi que premièrement mokonzi mboka chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na moment ya pandémie alobaki matanga eza nanu boye te. Soki eza boye eza teke bato interpeller mabe oyo eza temps fort ya histoire ya pouvoir na biso du bandeko na biso bakutanaki na Masasi tellement que Kadian Pemba wana ya FCC baboyaki ke bato bakufi te na yango nde tozotia bango na place publique po bamona bien que mosala tosalaki ya malonga yango oyo ya sakata na minako edede oya mnani oya seni ya aventurier oya ya mabunda na malonda na ye ba mama donc malonda mabunda sakata minako yoka bakombo wana babomisi bana oyo bana mboka pour rien soi-disant bazo réclamer ba droit na bango oyo constitution zanga cha kopesa bango tellement chef d'état boyi ba exposition ba corps et tout comme ça mais oyo to sali ezali de manière symbolique ya liwa ya ba oyo bakufi na Masasi ona kotelemela ndoki oyo FCC zanga cha kopoma ba combattant UDPS ko bena ba famille oyo ba perdre bandeko na bango mona loboko na motema na koyebisa ba famille nyonso aneke boza ya esengo na mokili bandeko na bino bakufi baza bandeko na biso bakufi mais bakufi te la lutte continue toyebi bien que lelo baza ba héros o bakufi pona cause moko valable na yango nde tokoyebisa bino que bomona yango grave te un jour tokozala ensemble jour bako instaurer vrai état de droit au président Félix Antoine Tshisekedi azanga ta bundawa boko bénéficier na oyo ezaneti ba intérêt o ba oyo ya bino ko ko sa ela bino barla na ko profiter pona ko yebisa na ba o baza kasenga côté ya ki o batumbi kuna na Katanga côté ya nini na Kasumbalesa vraiment bolela bandeko na biso na ezaka ndengwana bakosa bino te bolemba te babangisa bino te tozala toujours debout mpona kotelemela munguna oyo alinga telemela pouvoir na biso wana message ya ndenge wana elekaka pamba te so topesi yango eza boyoka mbala moko kombata kolemba te kobanga te boboma liwa eza lelo te Kabila boma biso en désordre
bazo continuer ko bomati lelo bazo continuer ko bombisa ba loi ya ko nyoko na ngo population par là dozo continuer ko encourager bino tozala toujours unis totelema sur président Félix Antoine Tshisekedi wa Mulumba biso nyonso to simba mokonzi wana de la sorte que totelema to cha munguno libanda banage un jour ko zala bien makasi na pesa wana décision finale nyonso mbote on est ensemble. Sangoma oyo komeli bino IDPS matanga munene oyo bozwi na marche le kaki moko ya le 9 oyo uti koleka lelo tomoni bino boye kolela bandeko na bino elongo kokolo bani na balanzo basola na biso. Oui, eloko liboso eza pasi na motema na mawa. IDPS au pouvoir IDPS a komi kolela ba combattant parce que batelemelaki rosa batelemaki escroquerie politique au bande qu'on a biso FCC soi-disant ba partenaire balingaki basala biso. IDPS au pouvoir et toujours gérer ministère ya intérieur. C'est-à-dire la police azana maboko na biso mais toza kolela ba combattant oyo ba kufi parce que tolingaki to marché. Na kosenga na la police boy. Et loko se répéter le sous-souté. Ezala mbala suka Silvano Kasongo ezala mbala na yo ya suka ko instruire ba policiers pour tirer des balles réelles na population parce que balobi non na buzoba moko boy songolo et to sengi na ba oyo basalaki acte wana bakangama na mutu oyo apesaki ordre soki même eza yo général ozwi ordre et pas ministre intérieur gouverneur, na yo Gentini, na yo Gilbert Kambanyoka, bino nyonso, vous devez payer. Papa Lambert Kachama, le lot moni bino sangwa mawa oyo kobili UDPS na marche oyo utakoleka mko le 9 juillet 2020 ba moko ya bino bakufa ki ba combattant bino bakufa ki okokolo bani na balanto basola na biso moko mobimba. Oui, ba bakufi ezali to bengi bango bazali ba héros national. Parce que bakufi pona liwa oyo bakende ko yibate liwa o bakendaki ko sala kuluna te o bakendaki ko sala buzoba te mais bakendaki pona ko lité pona état de droit na mboka bakendaki pona ko lité pona ko boya manipulation ya ba institution oyo régime ya Kabila eza ko lunga ko sala bakende pona ko boya mutu oyo Kabila na groupe na ye balinga ko infiltrer une fois de plus pona makambo e continuer à mabe kobima babimi ba accident selemaki masase betamaki bango bazoki babale bakufaki yango ndo so komona tolobaki te bayo bakufi na champ de bataille comme des combattants lokola biso tolobaki tokokunda bango na honneur tokolela bango tokokunda bango na honneur yango ndo komona biso lelo tosangani boye na oesika kobanda morgue ya bondeko kino na awa pona tolela elongo bandeko oyo batiki biso na nzela ya bitumbo tozanango. Ok, moi, maman journaliste. Président Mandela. Président Mandela, le lot, mon UDPS, Bosana Matanga, UDPS, Bosso et la bande de Konabino, combattant les Babino, Namar Bakouf, Baoba Koufaki, Liwaya Martyr, le 9 juillet au Tsukoleka, au Kokolobani, la balance, Basso, la Nabiso, mon Kilimobimba. Non, et ça, Biso vraiment pas si makasi, Nabaninga Nabiso, Oyobatiki Biso. Biso Toza, combattant, et Zanetti Toza Guinée Tumba. Ça veut dire même les militaires sont dans les tombes. Moi, on a bango quoi, bazonga kasimate. Biso tozo kende liboso déjà. Bango, milimo na bango pe manaki, mais biso tozo continue na lit. Et logo biso to sengi, il faut justice ça la musala. Parce que mutuno soit commettre crime, il faut pas interpeller la justice. Toza na état de droit. Mutu azali kolo mibeko azati oza la général, oza la ministre, oza la député sénateur. Ce ko salimbeba, il faut justice et interpeller état de droit. Yangonde logo biso tozo senga justice ça musala. Les autres ça la passi et logo tokosenga na bango courage les anzela na biso nyonso toza ba député là les le komeli bango et tout biso nde totikali alors tosengi na bango bazala kimia total avenir parce que na minute il faut total futur nde il faut total. Merci maman. EPS ezali parti oyo tobengaka parti ya changement soko moni bande kona biso oyo milimo na bango pe manano na kimia babunda ki pona changement ya mboka yango moni bitumba oyo ezalaki bitumba makasi
mpona kotalisa bandoki oyo baza kolingaka mboka ezinda na libulu yango omoni bandeko na biso oyo bawei baza na kati ya cercueil ezali mpona lutte oyo tobengaki ya UDPS puisque na UDPS biso nyonso tozolite mpona changement ebele bakufa me biso tozali toza kocontinue lutte na biso ezali to prône état de droit ezonga na mboka yango wana omoni lelo milimo na bango ezongi epai ya nkolo mais biso baetotikali toza kocontinue toujours mpona lutte na biso et réussir état de droit et vendre solo na pouvoir na biso. Avec nous au four et au moulin, nous avons effectué toutes les démarches dans la mort de notre fils sans dépenser même un rond. Tout est venu du parti. Nous avons deux sentiments. Le premier, c'est le sentiment de regret. Voilà. Notre fils est sorti pour réclamer ses droits. La Constitution le lui permet. Ouais. Mais il a été tué par les ennemis du peuple. Il a reçu une balle dans la tête. Et il est mort martyr à fleur d'âge. C'est vraiment regrettable. Les amis du peuple, les ennemis du peuple, Boko Boma, Boko Boma, Boko Lemba. Beaucoup d'habitants de Cognon sont en là. Boko Lemba, nous sommes maintenant dans un état de droit. Et nous savons que justice sera faite. Il y a une justice terrestre et aussi une justice divine. À Dieu appartient la vengeance et la rétribution. Nous avons aussi un autre sentiment, un sentiment de joie. Parce que nous avons été apaisés par l'acte de l'UDPS du parti. Pour avoir pris en charge notre enfant. Il sera enterré avec honneur. Et nous sommes contents de ça. C'est ce qui nous a apaisés. Mais nous réclamons seulement une chose, que l'UDPS comme parti soit un trait d'union entre la famille et le gouvernement, parce que notre enfant est mort. Il a répandu son sang pour la nation congolaise. Il a répandu son sang pour la nation congolaise. Et la famille de l'enfant, en réalité, mérite aussi d'être récompensée. Et nous demandons aussi que notre fils soit classé soit reconnu comme héros. Parce qu'il a répandu son sang pour la nation congolaise. J'ai parlé, je vous remercie. Mon nom c'est Mokenge Lungu Papi. Ma joie, c'est de voir notre fils, neveu, mourir comme martyr parce qu'il réclamait ses droits. Et puis, ma joie est encore de voir cette grande foule venir rendre les hommages dignes à notre jeune frère, jeune fils, Gédéon. Monsieur le secrétaire général du parti, Monsieur le président de l'UDPS, permettez-moi ici de vous rappeler une chose. L'état de droit que le feu Etienne Tshisekedi luttait dans ce pays, c'était pour que ces actes qui viennent se commettre ne soient plus commis dans notre pays. C'était ça la lutte d'Etienne Tshisekedi Wamulumba. Paix à son âme. Malheureusement, je dis bien malheureusement, nous sommes dans un état de droit. Nous regrettons encore de voir ces actes commis en ce moment où le président Félix Tshisekedi, jour et nuit, se bat pour l'état de droit. Nous disons ceci aux ennemis du peuple qui ont versé le sang d'un jeune patriote. Je me souviens encore quand Gédéon avait quitté la maison pour aller à la marche. Gédéon avait dit ceci: oncle, je vais à la marche. Nous ne voulons pas voir M. Malonda diriger la CENI.
C'est bien votre journaliste Ali Raphaël Kengele, le défenseur du bien. Bote Mbote, vous êtes sur la chaîne Émergence, une chaîne qui vous pousse à aller vers le haut. Abonnez-vous très nombreux à notre chaîne et surtout mettez une pouce. Awana Émergence One TV avec Saint Thomas Bukamona Bukakoutila par rapport à Évangile.